Hello, hello, hello la famille, salut tout le monde. Bozolanda biso na MS Pro de TV, na Saratola TV. Donc comme je vous avais dit, makambo matière c'est matière Saratola Boni. Ouais, ça va très bien, MS Matos. Mais le la moine là ti. Rejoindre nga. Telo na yeli yo bena. Telo na la moine au continue là. Lo beza iga moi fit ko pesa o telengo bika libanda to. Te ba to baleli fort, ba to baleli fort, ba bino fort ba te la santé. Mal les bons rappeurs. Ah, il y a combien de minutes? Il y a minutes te. Te ko sala le belo roté. Ya moi te ko ga la rata poche. Ah ouais, te. Papa les gars pas de kanga photo te so ça l'émission. Donc Malili et Bomaka. Te Saratola boni non santé mi kilindi. Namuni oye na période à Malili. Malili to mesa na ngoti. Na na période à Malili te pona tambola na Malili. Ah ouais, tambola déjà. Dans les États-Unis kuna New York liwa. Ouais. Donc na kenda de ana signa New York. Na so New York wana chambre de chauffage moyo rara Malili. Écoutez là. Au continent na sadra moyo rara pardon. Mais Malili, tolinga ngo mais il faut to eba degré ba Malili. Degré ba batela. Oya awa bena. Na biso le leza mabe. Mikolo to soli bonga moi Tour Eiffel, mikolo to bete. Te mission to ça. Na tiche pe na to lia lia. Tiche parce que faut ba eba ke. Ouais. To sur la poto. Ah ouais. To sur l'Afrique, to sur la poto. Donc to ça be mission kana ba parler tende to ça kana ba kin. Pourquoi pas to ça na balabala malgré Malili mais to ya to panzanteke. Toujours panzanteke. Toujours panzanteke. Bah remerciement na bandi na pas. Eh, naïbi que les aboy déjà la meilleure fan du monde avec maman Sarah la nenga ba Tour Eiffel de no beti biso ba 12. Van ça wana nenga Tour Eiffel. Base nanga mobimba ba meilleure fan du monde. Na moni président bébé. Na la présidente maman Nathalie na la France. Maman Nathalie oninga na te. Ah ouais. Oninga na te mère na na mabele na yo. Sans oublier Kibokolo News, meilleure page. Kibokolo News, balobi meilleure page. Page certifiée. Yes, auto ça trophée 2024. To bandine sur 2025, aka meilleure page. Donc na battre muta battre record kaye. Kibokolo News, balobi zo lia matière. Muto to ça besoin de matière pour na ya bio. Il faut venir Kibokolo, TikTok ka Kibokolo. En tout cas, l'excellence Christian Loumou. Bonne année à toi, bonne année pe na les sénateurs. Ah mais na la liste. La moula ya betaro. Na mikolo na vierge pena. Nga mikolo liste ya bina ya vierge. Nga bino liste bina mikolo il faut yaya. Liste koto lo ke za vierge. Mais la vierge. Nga koto petite sœur propre Vanessa Maloba. En tout cas, na pession mbote wana leki. Yo Vanessa bangona nuka. Te o me foza la tuki Malili ngana Vanessa. Donc na ovande na za na ovandisa indusa. Le sénateur Simon Ikamba, en tout cas, bonne année na yo. L'honorable Jolie Kenda, bonne année na on a moni ba moko divine ma copine chérie, bonne année na yo babi. Obi kana kisasa boîte ya ka moko. Boîte nini wana? Boîte ya vient na biso le sénateur Simon Ikamba. Na biso vient wana asaeli biso poto na kachaki. Na kachaki ne? Je te dis. OK. Poto na kachaki no eza ba sécurité. Omande eza ba boîte mususu okoto zo banga. Baro bambo bouteille. Donc sécurité assurée et puis dans un restaurant. Bon, to beta pour vendre ça aussi ma. Et puis dans un restaurant na kati malamo. Na biso somo. OK, c'est bon, to beta tout visiter. To zala wana netinga retour na Kinshasa mbalamo na ozala kuna. OK. Et sans oublier couple Madjabou. Maman Mariam Bondo et puis na Papa Roy. Na pesa na maman madame Mariam Bondo. Mariam Bondo na Papa Roy Bondo. Papa Roy Bondo donc bango na revient en mode là pour le moment. Et puis madame Kamere amie d'Achature na l'excellence Vital Kamere VK. Ah bon, ça va. Ouais madame. Le pacificateur. Le pacificateur saluté non. Saratola. Te esilité. Marlène te ça moi ça pembe. Te ye to komaka kata to tukara Marlène te ça. Kata ni. Coupe. Touré, trésor poutou. Ya gaga. Touré ya gaga saluté non. La moni maman petite sœur nae Pema go ça va. Pema tana. OK. Fatou poutou na pesio mbote. Na bosani. Ça rekoya to banana émission. Famille Olangi bonne année na bino. Ngapi wana lokwa eza famille Olangi bonne année. Bonne année famille en particulier na général Ketia Olangi bonne année na o Lors Sono Couture, Lors Zo ya bonne année na yo pe.
bonne année na mobile nanga, l'homme selon mon cœur, papa Diego. Milito, bonne année à toi avec mes enfants. C'est papa Diego Milito. Bonne année à ma famille, bonne année à ma connaissance nanga nyonso. Année 2025 est la année mogo accomplissement et à bénédiction et accompagnement. Amen, amen. Sarah Tola, balobis. Dans ma banque silité nana batte belobi. Ouais, tu vas continuer Sima s'il te plaît. Tu vas continuer Sima, Sarah Tola. Ah, MS. On va continuer Sima s'il te plaît. Mais femme Tamar, même si Mikolo a un succès ma belle. Non. Femme certifiée, femme Tamar. Alors, mais certifié, oui. Oui, oui, Mali les a. Tu vas trouver au moins. Tu vas trouver la magie ni awati. Magie, imagine. Magie des femmes. Magie des femmes. Oui, oui. Comme ça, monsieur, ça bien. Ouais. Mais, beaucoup de koufa, na ba pasteur. Je te dis. Tout cela ma femme Tamar. Tu mais atanani, akoma pasteur, alonga moyembi. Mais Tamar akoma pasteur, yo ebite ka koma prophétesse. Mais bon, ça problème mo soko yemba ko comme pasteur te. Ça appelle te ça. Te, nzamba ko bengo en même temps chantre, en même temps pasteur te. Ça bon te. En fait, bande konabiso, ba mona kolia na miziki e amukie. Na ki pasta ezo zalebele pop ninga za na so elinga mo professimo et puis tout ngani ba ça il a manqué andeni. Meilleur ami à Sarato les Aranai. Ah. Sarato la meilleure amie na ezalaka lidibisa. Ba créer lidibisa. Sarata mbozara na ye Sara. Bazui A1 ba A1. A1 tout. Ba pesi femme Tamar. Femme Tamar tanga yambanga na bureau boye. Sarato la nzamba otalisanga semaine passée. Vous avez un problème très sérieux. Okendati koluka ministre Constant Mutamba pour aider on a problème mwana. Ba fongola déjà A1 Azana ba A1. Papa, yo mona ka prophétesse on yata ba plan. Saint-Esprit, Holy Spirit et ça la lukuta. A1 na A1 de ba pesa ke biloko tout ya Sarah. Donc ba pasteur ba bo mamboka. D'accord. Ba pasteur o mona oyo mingi bazana appel à Nzambe te. Mingi saka ke à comprendre que les moyens oui, article 15. Débrouillez-vous. Oh, article 15. Yangmanat. Amoroso. Donc, les moyens les plus rapides pour avoir de l'argent. Et ça, vous avez pasteur. Sous Kanakop. Papa. Facile. Pasteur Nengazana sera chez eux. Et que Sarah, tout le monde va bijou là. Zamba Otal Sangeza Mabeza Ngoma Fosse Mango. Ochaye. Oche. De quoi on a qui? Yo tuna bango ba bijou ba loba ezaka banguma ba tumbango wapi. Yo tuna bango te papa. Bandimi ba chrétien te me bandimi ba pasteur. Tango pasteur a ebiso nzamba ebisingo biloko no nyonso to ndako eza ya mabe, il faut changer ba kiti ndako. Tuna ka pasteur place ni no tumba ba kiti nanga. D'accord. Mais tout on a sujet à Tam Fama. Il y a Tam Fama. Ah Tam. Comment Femme Tamar? Ah ouais. Na sujet à Femme Tamar, qu'est-ce que Femme Tamar a fait réellement? En fait, Femme Tamar a non lukuta. Oui. Femme Tamar, communauté na biso congolaise, la communauté toxique, en même temps communauté d'émotion. Ok. Baling bayokela batu ba mawapa pamba. Donc nde bazawana so mutu moko abimi lelo netike nazana ba problème, nazo souffrir. Oui, que la communauté est la cagnotte. Va soutenir mon toit. Até à l'okuta. Ok. Communauté au Bimsambongo. En même temps, communauté on parle de toxique. Vous comprenez? Bah Tamar a mon abandon. C'est bien femme Tamar respecté quoi? Comme on est dans Tamar, t'es comme on est sur libre. T'es comme on est à femme Tamar. Libre. Bah boté na comme femme Tamar, on a ba sobrika ba kosa le kakakati. Ne fait rigola longola Hervé a comment faire rigola. Yepe aye na kombo na Tamar. Combo babotelé ça Tamar. Ça Tamar te papa, to sola a to benge ka komone Tamar. Apesa msumwa muke na okaka kite ajine sura mwana nonante. Doaza leki. Sera ko kita akita. Ah mwana nonante. Vine henyo soma kiona. Tamar na koza le longa bala nonante longe kubinde ngwane koza bala nonante. Acha nonante. Ah. Tola.
Papa, tu as expliqué. Vanda beta ko. Tama a vie na e examen kiona. Ko bima ya Tama na internet examen kiona. Tama a kosa batu. O moinde maman na biso a sopo muta uta pena ki se so solo maman na biso na nyo e lombongo eh. Lombongo. Alala la ba machine à foufou histoire vraie. Ah ouais. Tama a uti bandal. Yemoko et puis eloko ba bosa na komoni munoko ebetaka sima fimbo. Tala bango ba bosa na ba kanta biso bosa na. Ba ba teke to kundola ba archive. D'accord. Yemoko Tama na be mission na ya kala ya ba début. Aloba ke auta bandal na maman na bango. Ba kenda ka kiseso pour 2 mois. Est-ce que amona kiseso? Est-ce que 2 mois aux seulement mon accès sauté. Donc il faut que ça la sortie médiatique na le rôle mwana ya bandalungwa. Mais aya lokola mwana kiseso ba jarmo neti ba robe ba yokela ka mawa Holy Spirit nzoka nkoya boma manzaka. Ah luka ka azwa je. Oh je. Ayelo na nzembo. Ouais. Et puis nzembo ya Tama so yoka ngo bien bonzambe ezate eza na amte. Bengen en femme Tama pour le respect qui bon. T'es comment est Tama? Ah Sarah. Azade ya mwasi comment est Tama? Femme mwana lingala mwasi ti. Ade asko mwasi ona bakisa souko. Eza na pour retirer ba honneur à l'église. T'es comment est Tama? Ba honneur église bato ba mériter on souté. OK. Donc Tama vi na ena nunga ya internet ya média mankiona. Ah ouais? Au préalable Tama azamona bandal. OK. Tama ga ena nzembo na bayanke. Omoni Tama ninga sana bayana na eba 20. Théa. Non, Tama pas abayana 20. Mais ngana ebisa ki nga na ko. Ngana esa ki bino na la kai batino ya live. Na télécharger matière na e. Tama ganga yemba de téléchargement. S'il te plaît. Parce que ngana yebi bato ba bayana. Ba plan na ngoya mabe. Sarah, tu on a lo bako. Jona ya bayana balikaya, ba bière. Tosolola na servante de Dieu femme Tamar. Moi c'est oya banga nzambe o batu bakendaka na profondeur. Oso yoka c'est là, oyoka de batu alobi, il paraît leur bon amela masango, so yoka il paraît. Ndeni ba il paraît zoya pona ba Tamar. Ah ouais? Il paraît Tamar amela ravin, bière na okosa mais Tamar ba ya ravin. Ba ya ravinho. Abeta ne moi cigarette. Te ya wana cigarette. Il paraît ne ba lobi. Mwana bandal bakota ba solongo kuna. Jona yara ovanda wana bayara ba bière. Bana bandal nde ba olobati. Preuve exacte mais ça ba les ont dit. Ba les ont dit to se servira nango comme les analyses. Pourquoi? Parce que yoka ba embi ba ebele. Ndeni ba bambi yango ata mutu musute. Mais ba koza pe ba inine peut-être il a beaucoup de jaloux. Ba bambi yango bon pe ba luka. Jaloux yenani. Alekisa ndambu ina succès. Ah ça va. Bon, pour ça, on a jaloux, il faut ça un succès. T'es Aleki Rossini. Mais non, mais. T'es papa, la jalousie est à un niveau élévation. Bien sûr, mais elle est élevée. Et en quoi? On parle d'elle aujourd'hui. Et pour moi, qui on a été l'obélier. On parle de gens positivement et négativement. Là, on parle négativement. Il n'y a pas Dieu dedans. Ah ouais? Tous ont parlé sur lui, mais c'est négativement. Et ça positivement. Mais est-ce que Yéna nous a dit que nous avons Chimbok? Pour on a comme aucun de trop. Est-ce qu'il filme? Bon, Mouto a bien bon. Army Warrior. Tamar Warrior. Mais est-ce que ça faut? Hein? Ça faut? Est-ce que côtoyer Fofali? Peut-être il a fait ça pour faire plaisir à Fali parce que Fali a eu est-ce que Tamaro to yebara mona kiseso banda Fali aboka ya koma Tamar Warrior ya mona bandal ala chiso ko identité na a koti maman ki bandalungu Tamar yo so mona pasteur ale kana te fa expliquer biso ta na taille yebisanga to sana ngoneti et puis taille wana bena taille uta na lola Sarah na loba na tana wa bela taille Tamar bina na taille Tama, oseli bumlora kibeka. Tama na taille. Hein? Pone tingane na zaboy, so ali bumnene na matama minene mipende makolo tu yange ya minene. Est-ce que forme Tama wana ninga za wana? Est-ce que Tama ako parler biso sur taille? Ngai na boya na tabla ma minene post taille nange sa scandalé. Papa, ngana oto yebi bataille scandalé. Taille Tama wana otala ki scandalé, tu es un homme. Mais est-ce que toi tu as des problèmes personnels? Mais est-ce que c'est important aussi? Mais non, c'est pas important. Mais est-ce que toi, Sarah, là, tu as des problèmes perso avec Tama?
Mais comment tu peux Babylone musu bato bako mona ezane ta acharnement. Des acharnements te musana biso ngwana to kumisa kati to critiquer après. OK. Mais yo comment critiquer au-delà peut-être. Non mais c'est pas au-delà, c'est ce qu'on voit. Ah ouais? Pasteur oko ozimona. Yango na biso bato baba pasteur te. Moni pasteur a un langage pastoral. Moni docteur a un langage à docteur. Moni politicien a un langage à politicien. Donc nengaza na politicien ko va na plateau te à tenir ba langage à terre à terre. A ça langote. A ça na ba langage o eza calibré. Ayebi o ya oloba na o ya oloba te. Tamar so zo ta banze mona il y a pas Dieu dedans. Ah. Comment yoko yemba nzambe loka camarade na ochanga poa bomelanga moto, c'est quel genre de langage ça? En fait, non, c'est pas un style. C'est pas un style papa. Style nini? Toi na ba style na musique, yem sanga wana style nini ka? Eza façon, eza langage en fait. Eza langage moko à moi qui yanké, mais on se nzambe différemment. Jamais, c'est impossible. Mais ba yemba ngo fort hein. On doit faire Yoka. On doit faire la différence entre les enfants de Dieu na ba yanké. Nzamba za nzambe. Nzambe basaisa ke ba jeté. Non, bomelanga moto ya faute ça. C'est bomelanga moto na ndeni nzamba camarade noté. Papa. Ah. Tomona ba matu Samuel ba yemba nzambe basenga ba pardon yo ka nzembo repentance muto senga nzambe ne pardon. Est-ce que nzembo na tango yo moko peno vai na parler yo ko senga nzambe pardon na nzembo Tamar. O bande obisa nzambe bomelanga moto papa bomela. Repentance et ça na façon nango basengela nzambe pardon. Omoni biso yo yebi repentance na mystère ko bato sala ni to fuka maka to koti adoration. Maboko likolo zo lela nzambe limbisanga. J'ai péché contre toi. Yebisanga sko style ye Tamar alobi bomelanga moto nga petit na yo tout ça là. Il y a pas Dieu. Il y a pas l'Esprit Saint dedans. Na bajara ba nzembo ba ndengwana. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la facilité qui facilite tout ça aujourd'hui? Bon, mouta facilité parce que tout le monde est libre. Moutou soit là, la mougine pe na tongo, nga pe na robi na pasteur hein. Na koko na pe pasteur na ira na témoignage na nga lokuta ka ndeta mara ya na témoignage na. Témoignage na lokuta. Na kati témoignage nini na lokuta. Pourquoi aloba ke aza mwana kisenso? Te, mwana kisenso ya lokuta. OK. Tamara longo na mwana kisenso, Tamara alobi nzamba pesa e mwana. Te, certainement. Certainement na pusani pe na caméra. Il faut y aller en 2025. Moi, je suis en Afrique du Sud. C'est bon, il y a encore ça. Tu analyse bien. Analyse mon correct. Certes, Tamar s'est retrouvé en Afrique du Sud. Il paraît qu'il est au Bota. OK? À Boti Moana, à Tiki Moana, à Ekishasa, à Bitni. C'est normal. On sait pas. Yo, normal. Non, déjà, quand on ne sait pas, t'es pas. Na mobala obima irresponsable. Peut-être moi. Na pardon. Na moi c'est pas obima irresponsable. Tout quand on ne sait pas t'es. Afrique du Sud. Ngana na camarade dans Abota na Seguin. Petite sœur Abota, moi na né en Afrique du Sud. Na sœur na Abota ba na né sur 4 en Afrique du Sud. Peu importe l'euro union sur condition union sur moi c'est kobota en Afrique du Sud. Maman tika la rana mwana. Donc ngane na s'il te plaît, ngane na za boye. Nazana na kobota par exemple en États-Unis. Moi na bota mi atana ba condition ma B. Na chango bongo. Na sundoli mwana ngana zo Kishasa. Sundoli était va garder l'hôpital. Non non. Bako garder peut-être moi na bota mi aza moi on moni batu bata la biso. Ba mona ngana auto ça analyse bazoba parce que non parce que yoko tika mwana na couvert pendant 1 an. Analyse ni olingi to ça ngana yo héros. Mais soki yé mukolo mwana aboti mwana atiki kuna peut-être après on va récupérer baboko le laké mwana pour y travailler. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, c'est l'irresponsabilité. C'est normal, c'est anormal. Et à muto abota te na vie na enzamba pesi mwana neka moko oza musika nende. Et puis mwana oza moko. Oza musika nende. Toza batu ba otala biso pe ba bazoba te. Oza wana na problème maboto otalanga. Nzamba pesi oka mwana ngo alikinda moko. Aux occasions qu'on bote en Afrique du Sud. On bote na ba condition malamu, on bote na ba condition mabe. Maman ni na kotika lisu na emoko au soutiki en Afrique du Sud, aux oripe qui chasse à l'aise. Oh là la pe pongi. Nana on mediselo mwana mabele. Mwana tanga lela na butu. Nana on s'occuper na epo muta boko la mwana mutu koleka ye moko azate. Ouais. Tamar ote abisoni en église.
aussi longtemps yo moko za irresponsable na mobali non. Mais oui, parce que si la femme a sali ba acte pareil, yo mobali ozana besoin moi na ozosinga moi na t'épargne. Mais on ne sait pas de vrai, il faut tout demander. Moi, je croyais peut-être, ce qui était plus intelligent, tu devais dire à la sœur Tama de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait. Sœur Tama a expliqué, sœur Tama a boti le 1er janvier 2024. Azaki na zem ou pas? Non, on a tout dit. Zemi to mona te, to mona ka na hôpital, to mona te. To mona te aniki achela biso pe zemi. Na mona on misu la rapela benjoka AliExpress. Donc misola zemi ko tula nga te ponda zana so atambola na zemi na Congo AliExpress. Ah Sarah. Na yebisa. Zemi to mona te. To mona te. To mona zemi te. To mona te papa. D'accord. Ga kotana na koma na ba douche pe ma kasi Thomas. Thomas. Na on dit matin Thomas makasi. Donc soki certainement rabota. Ouais. Ils seront le 1er janvier 2024. Certainement, au sentir na koti katia histoire hein. Vas-y. Le 1er janvier 2024. Le toi le 40e. Une année déjà. Déjà une année, ouais. Certainement, qui est en Afrique du Sud. Tolingi témoignage avec action. Ton témoignage inapercité. Nzamba pe singa salinga grâce à pe singa mwana, on doit voir ces bébés. On doit les voir. Hein? Une année, c'est beaucoup. Maman moko boye ovanda l'aise otika mwana et puis ta mère banda bota azonga so Afrique du Sud hein. Oh depuis que na OK ta mwana te rien azonga. Ah c'est on est comme douter. Te wana siko so te wana comme il faut. Te wana siko comme il faut. Ah ouais. Donc nana meta tout ta kem Afrique du Sud vite. Na kutu ndeka zabo na kutu yango na yebso na to décortiquer ku na ngana na décortiquer ta mère dossier na eza en cours de téléchargement mais comme c'est eza moi flash. Oh flash. Auto flash gars. Si on a flash en haut, entrée, intro. Si on a intro en haut, Tama banda bota mona en Afrique du Sud non azongate. Na préciser azongate. Na Afrique du Sud. Azongate. Mais est-ce que ba Congo Zela kibo mama zawa. Kibo mama ouais. Oui bien, nga mwana ngani nga mkolo ningwa na États-Unis. Mo souci matanga. Ma mkolo. Autanga classe. Okipo ça na épée. Vous comprenez? Parce que moi, je suis un bébé. Na tiki. Tiki na. Ok na ope ok ndaka kota la ete. Na épée na la tu fais jean na body moko boye na bando la ça tu fais taille. Na taille. Bo sangunde ba pasteur. Papa Tama, maman Tama bo sangunde ni. Boye pe poto. À l'aise. Bo sangunde ni. Moi na obo commander ni. Mwana no lala ndeni wala mukande nini toyebi bébé so abotami ba première ebele kili surtout ya bomwana nano ata kuto tiki epa mama na opa ya na opa ndeko nao aza yote muto supporter mwana na koleka moboti na zati mais ngo tiki pepa ndeko na yo ko tika mwana ete pa ndeko no peut-être yo ozana ba misale ebele otiki ndeko no na lisu nanga moko ouais on a banda obota te témoignage à vie nanga na otikete Tama fake aya ko beta ba concert na poto na témoignage na maboko Tama ko beta ba concert à sans témoignage te donc bandi mi Tama boy sa Tama désormais ate abino na témoignage à Nzambe na maboko mais tant que ça témoignage wana aloba en Afrique du Sud te tolingi souti te ouais te bongo souti. Mais comment kasina niveau et comme une chère maman la biso certainement avant de remettre le solo au bois qu'elle va peut-être bambaso est-ce que Nzambe va permettre batu bango bakoma mimo na banzambe batama ho bango tu miso alo baba tu balia ba pau do bokoma na ba monopole moko neti bokoma banzambe tout ça là hein do bokoma ko mimo na penza ke do tama pa lobike awobake la batu bambaso so mona musai na nzamba babake la batu malade est-ce que mbasa ngo za na ndenga ba prière mais quand on parle de mbaso c'est la sorcellerie ah ouais mbaso c'est spirituel ye musai na nzamba zumbaso wapi wabake la mutu parce que mbaso wabaka ngo na molili et yezumba moko bayaka teke bachubi otonga ba ngo ata na porte ndaku nao onyacha ngo zu yango kaye pas ko prier la spirituel omoni Tama avant na kota na bofungoli ya matière na yo
Toi, on a pour ça bébé. Il en est coquille. Donc, des ans. On a sali bilan. On a intro gaga. 2020, le 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, il en est. Il en est déjà. Bébé, on a sangulumi. So pas à moi, on a malama sa tamboli. Tama, il y a un témoignage dans ma boko. Tolingi ba live inutilité dans silama. Nicolo pas comme dans live trop. Tête, on le base. Ah ouais. Eh mais base bien. Tama, romoni ba base ozo la biso ba taille wana taille. Ba base ozo la biso nako komi osona na ba page à TikTok. Oh nako boka ba mbasu. Eza nango matière te. Omoni vrai base. Tambola na témoignage. Zoa bébé wana. Oza ba concert, beta concert, banda ko yebisa batu. Balobani conforter basi oyo bana problème kobota na témoignage na exemple basi basila espoir bazwara bana te baluka bana bazwara te yaka ko réconforter bango botala nga nazala ke komba nzamba pesanga mwana ye tama ozela biso témoignage sans preuve oui que Congolais mema maka oui moi so mema ne pe batu na loyenge. Mais surtout langage. Mais attends d'abord Sarato. Langage qui est beaucoup plus sur sa façon de chanter. Sa façon de chanter en fait, non, sa façon de chanter ça détermine sa vie. Et déterminer qui c'est sa vie. Ouais, mais regarde mon frère. Yondo Zawana banda babota yo. Au monde yana ba garçon musu ba korato lo imbécile to ebi. Et après na bana mususu. Ate imbécile ko prononcer te. Siko ozwa courage wana ndeni devant la télé na vie na on normal non lo imbécile te. Siko na TV ovando lo imbécile. Okokate il y a des langages oyo mutaye bi angota lo bango te. Ngana ebi mama ya camarade nanga za so toke na na momo na banda lo ba azokangira nga makasa bi na linga ba langage wana ba voyou na ndaku nanga te. Sœur en Christ. Pasteur en plus. Toza ba pasteur voyou ba uta ba voyou ba soigner langage. Ya leki deni lesi yanki yanki. Aleki deni lesi yanki yanki te. Tona ba frère na biso ayemba ofele ya pamba papa zate na nakosa lisanga auta shege. Yoka yembeli na timbre na siko tama relax biso identité na ye ya vrai ayanke mama na yakuza maîtresse. D'accord, mais Sarato la pona. Amemi ngo kati na bonkolo. Amemi na kibonkolo. Na kibokolo, na kibonzambe. Na kinkolo ko ya. Donc pona CG oyo to bomba. Te yango eza na biso en cours de téléchargement. Na 70%. Mais ce qu'on pona l'accès ke na nango. Ah na ebisi kake ko bima ya tama reza mankiona. Mwana qui sait sauter. Papa, papa, na tout nyoka question. Ouais, l'obasa. Outa bandal. Ba difficulté ye ndeka batu baza pone tinga. Na bima bandal depuis 2016. Ndé na za so tuninga ojine nanga na mwana bandal né grandi. Et l'accident son na longwa bandal na 2016 ndé na komi mwana ba commune wana te. Monsieur ezara circonstance bote ki lopangu bokomo ke de refouter là mais yo beta li solo te ke ba place là de soka lever à moi na kisenso après kisenso ba kenda wa non il faut beta il faut expliquer mon parcours au bout là comment fouter na limité dans ce gamin nanda kwa $200 abim sa onyos ngana zala ngonde ngala la be fou ngala la fou na ebina parler na parler oui na ebi na ebi na mukolo parler na place avanda na ebi ozo comprendre donc yo yebisanga sikoyo ndenga na longwa bandal tana longwa bandal na zo futila na bosani ba période mo na komanga na ma campagne na komi na limete na komi na lemba donc désordre ya ba place na vanda na ko tanga ngote origine na ngeza wapi bandal bandalungu tambi na loba na mona bandal na ndaloise identité yango ya yeli biso na mona kiseso a manipuler communauté ba yokele mawa auti na pauvreté et puis tala elate la zako la tate tango yaka ozako mona te basuki moka maboko achaka make-up te tala siko vidéo oyo ache poudre lokwa mutu balekisi fo de te na morgue na bité soka chali Shirley wala tama wala yi poudre to Shirley na bité soka chali poudre to msa che Shirley na ebalité à la bando sa la vidéo
Donc tala Tamar wana tango azalaka Tamar ya avant Fali na Tamar ya après Fali. Vous comprenez? Donc Fali muta balusi moto. Fali era tangi kombo na ya Foulier. A désactiver vraie identité na. Activer siko. Tamar Warrior. Tamar maintenant. Warrior. Au moins tu mbali boso to moni na jeans et pas obina bien na taille. Taille scandalée. Mais sous Tamar abini bo eza prom eza dance. Gloire à Dieu. Le coup m'lazam. Merci beaucoup. Sarato. Le coup m'lazam. Donc nga Tamar faut pas s'en avoir explication. Il y a après Bandal, à comment il a qui sait, soit après qui sait ça. À mon qui sait sauter. Donc Kobimanaye mankiona à mon Bandal andaloise. Donc résumé si leçon à tirer aujourd'hui. Leçon à tirer aujourd'hui c'est que en tout cas Tamar ba doute ça. Bon Nzambe na moi je doute sur ça. Ta façon de chanter, Nzembo Tamar nanu et même mutu na onction na présence Nzambe té. Bato alela na banzemone sala wa succès bato bele ba Congolais za mutabe émotion te papa nazo biso Congolais za Congolais kolandaka ete Congolais au moins atangani na za boye soka lobby ata 2 jours na bika na komi pasteur na komi olela la changer la télé ba landa na baonga baba do baba tumo boye baba ndimi baba chrétien te Congolais amundimi mama na fanatique. OK. Niveau qui fanatisme à Congolais et avec la rana ba des fois moto azokumisa. Bango ba ebite que média o ekundaka bato. Tamar a un double discours. Moi na Nzambe po nyo loba identité na vrai. Pourquoi au kosa? Na âge, na ba témoignage au kosa. Tu témoignage. So za na témoignage t'étais toi maman, biso za ba témoignage. C'est pas seulement elle, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de gens qui vont ça témoignage. Pour manipuler non, pour manipuler les chrétiens, na peuple congolais, il faut avoir des témoignages terribles ou horribles. Ah bah ils ont bon. Cruel, ouais. Tant boyo kaye kuta bota ka Nzamba pesa mwana ici kana Nzamba solo. Nzambe na kopianga pe mwana. D'accord. Tetama tambola na témoignage na maboko mama ngapona ndimo. Tambola na témoignage na ona bébé. On ngo sa ba live wana. Bébé Tamar face à côté. Donc bref, le long du soleil zali que femme Tamar a la biso bébé Tamar. Tout le monde a papa Tamar, maman Tamar, bébé Tamar en Afrique du Sud. Ba parents bazangi mbongo te. Boye la biso bébé Tamar. D'accord. Merci beaucoup Sarato la dernière mot na yo na bato to batalio. En tout cas matière ezali ozana no bio. Ozana no bio, ozana de téléchargement. Ozana no oza entrée kaka. Bon, na fête, tu peux bien entrer maintenant, on va servir bien dans michoté. Voilà. Et puis, entrer en haut, tu as une réponse. Voilà. Il y a des demandes. Donc, on a des demandes. Et puis, il y a des demandes. Tamara, il y a une vraie place à Outa. Donc, il y a une vraie place à Outa. Et puis, Beba Wapi. Témoignage, il faut l'accompagner dans la prédication. Jamais tu ne dis pas témoignage, Beba Zomona. D'accord. Bébé Tamar. On a besoin de bébé Tamar et puis vrai témoignage, il y a femme Tamar. Il y a femme Tamar. OK. Il y a un vrai témoignage, identité na solo. D'accord. Ah oui, on a sûr. D'accord. Allez, remerciement n'est pas banal. En tout cas, on remercie tout le monde qui a l'émission. Bonne année na bino. Merci beaucoup Saratola. Merci. Ciao, bye bye. Kataki. Combien de minutes? 30, 28 déjà, c'est bon.